C'est un grand animateur. Bill Clinton, grand animateur. Animateur à ses personnes. Et puis qui c'est qui teke, je sais que tu peux y aller. Tant que tu peux y aller, c'est massa poussa non ndam ngape na vanda, na vandi. Musique eza bongo. Car na yoka teke na vandi na zoka ki o na yoka net national yoka no moneta sei lode. Funa yoka lokwa net yoka ba Bill Clinton. Oh, me réveiller dans quelques jours. Ne pleure pas. Je rêve venir. Je sais que tu peux y aller, il y a ma casse na carrière, non, mais sur le billet, le vanobi, sur la bande, il vient en erreur ou non, ça mon soutien, on est l'erreur. Il y a Obi Mananda qui a parents sa permission. Il a un impact sur Tendeni. Il y a un balelo zaïko, il y a un sur nos Congo, il y a un orchestre, il y a un boulani. Ce qui est l'autre décalé, prêtre Nerbango a coupé à son âme, Yorobo. Djidji Arafat, Aloba, animateur. Basali décalé na wapi ezana kibiso antero ko de marka sera simba koto yo kendo aloba ba ngaso na kufi lelo na souhaité te quoi aloba on a conférence de presse basaki na président na Félix Oisé quoi abike ngaso so na kufi batala kumba omemanga parce que yé eza batala kumbasala ye parce que y a lingami ko danser alors biso to binsaka ye ba société minene zawa pwani to sala rata to luka ba to mona akaba to luka ba concours ya batala ko tikitira pays nga na zonga kitira pays parce que za parler nanga na mona ki ma mto kenda ko sala libanda on dirait za ki na bénédiction à papate on a vendu habité na zonga kitira. Si on a besoin de ça, les locaux, producteurs en a besoin, mais il y a toujours qui tira PV dans le roi parapluie, nanga quoi. Femme, le 8 mars, il y a 2023, il y a 2022, Nana Modouga a saigné la biso esquisse par papa. Papa yoka kimbela wana, kaka na plateau wana, nde alba kitaba to petit nanga yona enda kuna bango. C'est bon, ya bon ya. Ouais, toi na yena kuta enda koza pepele, nga chambre nanga dai toujours. Chambre nanga dai toujours mutakota te. Toi na ye kaka, papa pesinga fongola, na fongoli chambre nangai. Na fongoli chambre nanga na mona ye na mpule dai ya uzika. Na so pas mpula siga na cha donc na ba poussière, ba danseuse ba penser nga ba poussière ya na chambre ba petite sœur na biso. Voilà. Bolingo wana ndefu balakisa parce que les clips babeti ba fimbo famille la tama mai tameli sota mai tanga pe na kotake na take net ko to sala TikTok abwaki nga na bwaki shomi pa bwaki ilo ni na ngona na TikTok anto mo straight TikTok Comment serait anta kiriba Angelo na mapapu sungangaye sungangai. Mieux vaut tard que jamais. Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondi mela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye
nameli masanga te kasi nazolangwa ye bon amour ya Johnson Ketoe I love Romain Morgan full boss netika kasili ekota na suki ya moto a moto yokotanga motema vraiment yezoyinda ye Bilivu Muka tongo pokwa butu amona yo ya nimenga eteliselinga bolingo nakomi mpe na kolia bamerveille na yoka na ntango nakomi kovivre ngo sukali elengi ya murgeto na degiste love de Blaison Wanga fils de l'homme geto amour na yo vreme transforma motema nanga na fo ya kodeplace bangomba motema nanga na fo ya kobongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love geto umela Bijou Mulamba nalingi na ngai seye naloba na ngai seye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protégele ngai se amour geto. Il est bel et bien de notre dans cette émission Je Sac Chipoy, l'animateur que vous avez demandé que je reçoive pour vous dans cette émission Buzz avec DM, une émission qui est suivie par vous, par tout le monde dans le monde. Je dis bonjour et bonsoir à vous, chers abonnés, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. C'est bel et bien votre humble serviteur Dan Mosengo, le cardinal de la presse, dans votre chaîne Top News. Je vous dis déjà de vous abonner vraiment massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner massivement. Je ne peux pas dire bonjour à mon invité sans pour autant dire merci à la grande équipe technique de votre chaîne préférée. Là, je vois Gloirdi derrière la caméra, que je dis Maton Domingue Inaye, le king de la réalisation. Je dis aussi merci à mon chef, le boss de cette chaîne, le garant de la nation, le pasteur sans Bible, le Tottenham Boy, Johnson Keto, mon chef. Je dis merci beaucoup à lui par rapport aux moyens qu'il met en jeu. On fait que vous soyez très bien informés à travers cette émission Buzz avec DM. Pour ne pas beaucoup parler, je dis déjà bonjour à mon invité, comme je le bel dit, c'est Je Sac Chipoy. Je dis bonjour à lui. Bonjour Je Sac. Bonjour, bonjour mon frère Dan Mosengo. Bonne santé. Ouais, santé bien. Déjà, la première question, internaute, qu'est-ce qui a motivé Je Sac Chipoy à Zonga Culture à pays? Ouais, il a parlé, moni tolo na bolingo, tolo na ranking tamulai, ils ont déjà lien moko ils ont déjà tango. Ata moto aboti yo te me tant moto asali yo kelelo zala na mokili baye bayo excuse-moi bato baye bayo na mokili ozala peut-être star ozala vedette ozala star ozala moto yebani alors ezala na eloko moko boye le ka onzamba tindaka abikete en tout cas artiste moto na musalo salaka akobima na maboko ya Félix Oise quoi akobima na maboko ya Koffi Olomide akobima na maboko ya JB Mpia akobima na maboko ya Weranson et pourquoi pas Fally Ipupa donc ils ont makambo tant lion et salami obimi okomi mutu alors fou ko kozana mo ba respect pe belé côté wana neti kitira pays vie nga na zonga kitira pays vie parce que ça parler nanga namona ki makamto kendai kosala libanda on dirait ça qui na bénédiction à papa te on a vendu habité naksonga kitira si on a besoin de ça les locaux producteurs en a besoin mais il a toujours kitira PV dans le roi parapluie nanga quoi voilà. Est-ce que l'idée n'était pas traversée pour ce je sais que tu peux y dans quartier latin l'idée raison un peu quartier latin et il a que peut-être quartier latin et n'a commis déjà star on a déjà ça que na beti album mais vous avez une source de Tobakete, Félix Oise quoi tata nao. Vous comprenez parce que pour les longs années bangage sac c'est Félix Oise quoi. Alors faut vous en découvrir des places na bandi makambo na zamona muke na koli kuna na bandi komisa la kombo kuna makamunyoso alors la place ndé ya lokola terre voilà qui tira pays ta bongo donc il faut qu'on ait mis un quartier là, t'es à palais, n'abisso parce que papa Kouloutou. Vous comprenez, mais qui tira pays vient de Salinga, on essaie de faire pas monstre.
Bah démarche angolaire et bandaki sika mo rubang ezaki te que non senga pardon est-ce que monstre d'amour a kondima démarche angolaire les non ndingi poso nga quartier là poso nga plutôt culture pays. Non, c'est facile hein. C'est facile parce que na moi de la femme le 8 mars il y a 2023 il y a 2022 Nana Moduga a saigné biso esquisse par papa papa yoka kimbela wana kaka na plateau wana nde alobaki te ba petit na ngai wana enda ko bango se ba oya ngato na ngana telaki misote menazaki nde informé que boye papa bino lobi wala nde nga mona sala tout ke na bengi papa yoki mbela na ngai abisinga donc yako banda ba répétition déjà donc nga kuna baite papa faut préparer nga na bima faut présenter nga mona maquette mona nozo na ndako yango to betaki le 4 avril na village Chetemba ezaki présentation na ngai en fait oyozonga toyebike bino ozaba doyen ba mikolo ya culture pays bato mususu pe na culture pays basali ba kombo à l'occurrence Eclipse Mososo adaptation na génération esika oya kokuta na kata culture pays il est canon ndenge. Ouais, toi na yena kuta ndako za pepele nga chambre na ngai toujours chambre na ngai toujours mutakota te ton na ye kaka papa pesinga fongola na fongoli chambre na ngai na mona ke na ampoule ya ozika na so pas ampoule sika na cha donc na ba poussière ba danseuse ba penser nga ba poussière ya na chambre ba petite sœur na biso voilà tous à la batte tous à être humain. Eclipse Mososo mona ronding pour y mtatika na charge d'animation ya culture pays vi amona ce que doyen moko boye pas dans na charge non azongi vraiment moi tant yo lobi doyen faton di samanesengo parce que tout ça là ba dio ba to ba sepela ya ba ne ko manquer nga pe na ndeko manquer garde esprit à l'aide non même pas là nesengo chef na biso Eclipse Mososo livre d'or azongi bandi ko boira mingi j'ai danse en tremblant. Tes ma bête, et dans ma bête, il faut bon deni bola saki bolingo kete, frère nabiso, ya nabiso, leki nabiso azongi na mouvement. Bolingo wana nde faut balakisa non parce que Eclipse ba beti ba fimbo, famille la ta mamai, ta meli sota mamai. Tanga pe na ko taquer na taquer net ko to sala TikTok. Abwaki nga na bwaki shomi pa bwaki. Il est na TikTok en tout cas très TikTok. Oh monstre anta kiriba angelo na mapapu sungangai oh monstre oh fabro oh tranquiriba angelo na mapapu sungangai mille barese babele laka mille ça 50 angelo na mapapu sungangai. Merci beaucoup déjà là bozo avant que y a TikTok et nous puisse calamité sur le terrain featuring Villanova na culture pays basali diomoro ça sera vraiment incroyable je vous dis déjà de Kerubima vous abonnez massivement beau talent vraiment beau consommer au Piswana. On va parler maintenant de l'actualité. Nderonayo Jontamissine avec un plateau à Papimboma albaki na wenge musique à maison mère lui il était plus tapé na Bill Clinton. Ce qu'on a air musical na yopi parce que un grand animateur ya mbona biso je sais que tipo yozali yango na génération na bino wana l'animateur préféré no on est ko au sentier que ovani je sais que tipo ibo tellement na wenge musique à maison mère c'était qui? Ouais on dit déjà que ça la combo na kati mboko yo et la facilité hein que ça la ba question oyo na linga to vaina Yannick Kini ya Rombox hein Yannick Kini ya Rombox hein tant obeta masolo na ye en tout cas ça la moi bien na ba Trezege Muchi na ba Patrick Malumba CNSS hein tonton moko bien Patrick Malumba CNSS so na moni Ben Tsumpi grand prêtre mobali ya Pembe Ben Tsumpi to beta masolo oyo moni déjà moto o asali déjà kombo na ye a déjà acteur à film
hein aza déjà acteur parce que bato bayoki ye eza facilité na Congo bayoka o Jantamissine peut-être akoloba na ye bon nga disons nayebi ke ye aloba nayebi malobaka mingi te bona basortie médiatique na ye ezalaka vraiment brutalité ezalaka bon alobi asala émission apesi banews ya BCBG mais mutu pa asalaka mwa mbeba mais yango mona ekoma barando na basele yo batomboki nango bon nga koma mona ka se mutu alobi na ye alobi Jantamissine aza animateur nga nakoboya ete aza fo animateur te aza na bepoke na bakri na ye ebinisaka bato epa azobinisa bato ti lelo aza na bakizebuka na ye ezali ozo comprendre sele yo c'est un grand animateur maka boyaka nde bato akoma oboya bato selo akoma esprit moko tata mapasa oyebi nayebi te selo akoboya na balipasa bambongo banini boyo mpe lelo esalo nde te namona yango normal na normal et puis taka nazalaka na yesu donc déjà nazalaka na éclipse mosusu yesu biso tosala nde badio tosala baanimation ya kilelo omwa nde tosangani te yo so mona pi ville ano ya loko Adidas Gucci Adidas Balenciaga wana TikTok vous comprenez tout ça mamo ya bien bakilelo ya ki tout de suite vous comprenez ba makambo wana mo makelele banini prêtre otika la pate mission otika la musicien vous comprenez surtout ngana prêtre pour na prêtre ndenge makmandole mais homme d'affaires grand prêtre otika la grand prêtre tout le monde a balipasa bambongo tout le monde a ba Yannick Ekini le roi des Rombox Beric Mandala on appelle Alec Nanga lelo pe na génération là to lobi da koyo keza facilité est-ce que c'est un grand animateur Bill Clinton grand animateur c'est personne qui teke je sais que tu peux ya tant tu peux ya na bise masa pusa na ndamu ngape na vanda na vandi musique za bongo vous comprenez donc BCBG animateur wa Marco Makasi na BCBG ouais Jantamissine dolo bakombo na it to betana e banini basemeki yo banakini boyebi affaire ang basuma na ba biscuit des écoliers na quartier latin animateur wa Marco Makasi na génération na bino mais animateur ni non na quartier latin animateur ba dai soutien CNL te ba CNN ba CNN na boki atantanga no ba yoki ngate ba CNN na ba vite la génération est lelo animateur oiseau tapé à l'œil ou moins avec été un relève des assurés en animation Congo et ab animateur te faut pas travailler ouais lelo génération lelo et ça moi na moi to ki zoba mutane na moi esprit na e kabuya merci moi te bon merci moi na ba descendant na biso merci moi na poso chelele ba petit lelo a rombrie bango Kunzardo il a pas fait rigolo non net ba Kunzardo wana vraiment na ndenge monde musical nde bato ebi emele ko sala maman vraiment boye faut aller soit les qui na nzela pe bato pe ba beleli o ezaka autre chose to yeba Kunzardo mabaka mais ko yeba ne so to leka boyema e muso atoza makolo mo finiki eloko eza facilité. Est-ce que les lots génération de bino bozaki plus tous ba animation to ba elo mona verbe ko yebana eza ko ndima mate ko yebana na yo mondima minante. Est-ce que génération lelo est-ce que ça vague ya coupé décalé to ya afrobeat tenem de ça la que lelo musala na bino animation les ala sous vraiment un impact elle a un impact tendeni yo ko lo balelo zai ko ya binso no ko ba wi zai ko zo kesa ya mbulani ce qui lelo décalé ya prêtre na bango akufa pe ya sonam yorobo Djidji Arafat aloba animateur basali décalé na wapi ezana ki biso Antero de marca será que simba koto yo kendo ba uti na mauna biso so sala magamba tutemba allez bla 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 tu pas beaucoup comme perroquet eza ba fro na imanze mona na fo mutu moi venu chercher toi toi demander moi sortie moi accepte nous vivons ensemble nous mangeons ensemble au moment des bisous tu as tourné la tête. Voilà moi ngalao, voilà malade, voilà moi ngalao. Ma vie n'est pas gentille, ma vie. Ngale ngalai, ngale ngalao.
Et ça lui vient dans Johnson Keto. Et ça lui est bien. Le pasteur sans Bible. Le but au soleil, il y a quoi. Ce qu'il faut ça conseil une génération chez Kalelo. On peut ça bon conseil. Tu pas travailler, disait que ça travaille, ils a qui cité pour rober l'appel Iboma. Travailler comme on voit biso, les lois bien sur la légende. Là c'est dans la part grâce à ça les lomo aimons nous vivants. Aba qui mange tungule, azo reconnaître ba valeur. O ba te belé le super vandi bazoli ngulu na kapela azo reconnaître ba valeur ba artiste té. Artiste ça muto atam bozana problème moi si na yo motindele lo mo ya artiste c'est pas comprendre. Est-ce qu'un de lobby aimons nous vivons, on peut voir genre soirée Moro Boépé, je sais que Tipo il peut boire qui Bakrabil qui peut voir aussi une chose pareille. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Na salango je na kenda na bana kin hein les lois bukango pour mama mboka na bana kin moi ba insime zalagati moi ba insime zalagati to vanda na ba petit na Moro boye ba soutenanga bu est-ce que Sarah solo mati amando beta ndo beta senganga funa mata artiste tonga mati tanga bandi Togolongola bango ekota tsugi amusielu ngana oboka biloko wana déranger musique ya mboka na biso nga car na ngana yoka teke na vandi buna zoka kaki o na yoka netinga so na yoka na moneta sei lode funa yoka biloko wana yoka ba Bill Clinton vous me réveillez dans quelques jours ne pleurez pas je rêve venir. J'espère que tu vas et comme vous arrangez ça que tu vas boire qui bilora Pilkington. Oui, bonnet ban zembonde ngwana. Oh, na lela nzembona to basara les marquis. Non, c'est un grand. Est-ce que les lots polémiques na musique na loba bondi makape bato na lobe lokwana. Nga sko sono boya bato. Nga boya bato te. Nga ba soso na ranja ba mpese. Mpuku na ranja ba nyawe bana kini lufutula mo. Soso za na ranja ba mpese. Mpuku na ranja ba nyawe. Mais bino bana kini bozana pona obeta maboko asali buloma ya mabe bololi asali buloma la mobetele maboko c'est ça. Est-ce que les lots polémiques et apportera nini na musique na biso? Oui, ça va polémique à makasi. Biso pona biso polémique à partout même ceux qui na États-Unis beaucoup ba beta na mamasas. Mais ça ba netra na kolinga te na vandi na fingi na fingi peut-être na golo balika moko mais peut-être na lobelo mo mutu wana kutu alati fombati bien mutuana kutu mama na bango ateka kamakala mama ayo lukani na makamna biso bien frère muninga lukani na makamna fait la concurrence moko loyal quoi c'est ça concurrence mo loyal toujours taki d'abord boulot nanu hein tant on a bêté loko on veut comprendre tant on a bêté loko et dans la maman ko ba sepeli nango yo pour vandi pe kuno sepeli nango. Merci beaucoup. Petit à petit, nous arrivons vers la fin de cette émission. Je dis vraiment abonnez-vous massivement sur votre chaîne Top Africa News. Je dis merci beaucoup à mon chef Johnson Keto, le garant de la nation, le pasteur sans Bible, Totem Boy, le vieil Mbembe, le grand Mbembe. Moi, j'ajoute le grand Mbembe. Je salue vraiment Hortense et Maman Najemima, Mireille Makenda. La beauté par excellence, gloire mon Kolapulga, l'autorité morale. Je dis merci beaucoup à Tetenda Imabokobank pour l'appel hier. Je dis big salutation à l'ingénieur le plus beau, l'ingénieur le plus intelligent, l'ingénieur Yamba. Yazo Tungi Labiso déjà appartement na lola, biso batoto qui lola, tout le monde a vraiment appartement est bien kuna na lola. Petit à petit, nous arrivons à la fin de cette émission. Je sais que Tipoy, projet d'avenir. Et je sais que Tipoy il est les années. Est-ce que projet d'avenir? En tout cas, dans un arrivera dans sala projet dans vraiment la musique dans un studio monene dans un studio monene et puis dans salisa na sasa ba neti na senga na ilo monete quoi ba société minene bazana mozana wa lelo album le roi ba loi ilo que ça ba générique vena biso papa na sojo ça aloba ba ngaso na kufi lelo na souhaité quoi aloba on a conférence de presse au basaki na présent na Félix Oisé quoi abike ngaso so na kufi batala kumba o memanga parce que yé eza batala kumba sala
parce que y a l'ingami ko danser alors biso to binsara e ba société mine nezawa poni to sala rata to luka ba to mona akaba to luka ba concours ya batalako ya ba animateur to sana ba talent et belé a bo selo ba star ba belé ba R&B mais botana no eloko pesa biso le lokumu les animations dans la société belé ba sema eloko moko pona ba talako to bibisa ba pecho ba zakana ba kanluka kuna ba kuna na ba kotaki mbanseki na ba sekuna to salima eloko moko ba société zebelé na kotanga ba kombote mais to valoriser na atalako donc générique so beti yo sanga album ni na Congo salama sa générique je crois pas ça te faut sala no mutu c'est biso to sala ngo biso lelo to beta ba malema mbo yango confirma biso to beta ba tsongole on de sala biso alors la facilité alors donc on a besoin de ça la babilo quoi mais makoke zate on a besoin de ngamona dans studio munene on a studio ya munene à part ça na lingana za bien na za l'aise na za propre na ba propos ya Fabregas na tout na peu point de vue na lobby na musique à Congo lelo na liste ya ba star africaine un Congolais moi en quantité. D'abord première question impression nous a Congo moya musique selon Fabregas parmi les 10 premiers artistes et musiciens congolais à Tamorazan en quantité. Impression d'abord liste le ya star africaine. Ata Congolais moi en quantité selon Fabregas. D'abord il impressionne par rapport à ba propos les ah dans le côté hein. Ba sala makambo na baza. On va luka ba mère star africaine banani. Mokile ko motambo on pe na mafiose banini mambo belé so landi wana mutu passe autour la mutu ya travailler bonga comment na bala bon ça venir ya libota na yo ya venir à bana na yo et puis songa famille na yo c'est ça ce qui peut si et seulement si ce qui est dans la liste on a vraiment congolais zate pour congolais to kota na ba liste bon il faut biso ba congolais tout ça to musique à Congo il faut bino ba tuboza ba musicien bino boza ba acteur na biso bino boza ba ambassadeur na biso il faut bossa la ni pour Congo ils ont sous numéro 1 na musique Afrique il faut travailler à dire il y a le match équipe nationale toujours raté toujours pour le mettre au limbato au travail journée to gagner match mo to gagner kaka contre ceux qui Mauritanie c'est ni to gagner kaka donc il a qu'à travailler dire vous avez un résultat bien. Et on y peut ça là que biso na ba liste à bon auto se retrouver. Na éviter parce que ba star ba monde de tambola. Le bureau za la Nigérien, le bureau za biso. Ma bère au comme likola ngombe senga se mutakita. On est le one verbe kalisu. One verbe. Donc senga ka fo mutakita. Atomati likolo kita kaka. Merci beaucoup vraiment Jessak Tipoy par rapport à Nengo pour répondre présent à l'invitation Nabiso. Je dis encore merci à la grande équipe technique de Top Africa News. Je dis merci à mon chef Johnson Keto, le garant de la nation, le pasteur sans Bible, le grand Mbembe, le vieux Mbembe. Merci beaucoup à vous tous qui aimez bébé à Top Africa na Pesimbote na Hortense Maman na Jemima. Mireille Makenga la beauté par excellence et je dis merci à Gloirdi derrière la caméra. Je sais que Tipoy to comme nous sommes vraiment dans cette émission. Numéro contact na ba dédicace. Ba to ba benganga na plus 243 425 4420 245 je répète 0425 44 20 245. En tout cas on a remercié Patrick Moubiala. Merci pour la Jeep Jeep Zokota Maya Munene un grand Chevrolet au Saranate. En tout cas il y a Sika vraiment donc Zokota Maya anga salanga plaisir et qui a mona matete alinganga minga lingi sepela nde nazonga kitira Patrick Moubiala USA libota mobimba ba Moubiala Patrick Moubiala na pesi bambota trop na pesi mbote na Yannick Kinia Rombo acteur film ya biso la raté ya biso telema kaka zo comprendre donc na pesi mbote susu na Ben Tsumpi grand patron Ben Tsumpi na pesi bambota trop Simbote na Bensoupi, Patrick Malumba CNSS. Patrick Malumba CNSS. Yao yangwana na pesi mbote, na pesi mbote na Mama Emeline Zemba. Mama Emeline Zemba to salara ndete okanaki. Blaise si sama belé pété. Blaise si sama belé pété. Bozé belé wana oyo azana besoin contacter nga numéro yangwana ou bien à contacter Top Africa. Top Africa News, il y a grand prêtre Jackson Keto,
Tottenham, les Vembembe, n'a pas su Bambota trop quoi. Merci beaucoup. Tu as posé moi question Mora Souka. Ils ont plutôt deux questions Souka. Ils ont la question Tangara Bakombo. Je sais que Tipo Yerrer y a ma casse na carrière no mou so lobi lilo vanobi son abandeli vi na erreur non ça on sauter pour nous les erreurs. Ya obi mananda ko ba parents sa permission. Ya Souka suko. Il y a Souka pour deux dernières questions Souka. Question Souka lelo bali bati na mutu mawa ko représenter Congo. Souko ils ont entre Falina Firi pour na yo au Tindane. Quelle question? Pour na mutu mawa ko représenter Congo entre Falina Firi. Te so na lobby koto yo. Ba loba boye. So ki na lobby boye ba loba boye. Na pe simbote na Fali pour pa Elmar. Merci. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Nazondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza. Ata mbanzi ekota na mosuni mboye te. Peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye. Nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Johnson Ketoé à love. Romain Morgan, full boss. Netika kasili ekota na suki ya moto a moto. Yokota nga motema vraiment yezo indaye. Believe Muka. Tongo bokwa butu wa mona yo ya nimenga. Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango. Sukali elengi amour ghetto na dégusté love de Blaison Wanga, fils de l'homme. Ghetto amour na yo vraiment transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love ghetto umela Bijou Mulamba. Nalingi nanga iseye nalova nanga iseye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula. balwa na vote protéger le ngai se amour Keto Jason Engwanda Maserati. Nzambe beniselanga amour Keto azala se kompene nanga tout le temps miomiotaka na litoye Yekaka na héros, boss Mukuna. Mon amour propre au fond de moi Ezayome protection na ngai na maboko mayo yotianga na mkato memanga esi kolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Keto Johnson Pichens Kambilo, l'alto chimiste. Bongo na misapi. Cyprien Ziro, Bongolo Mata, Zetcom. Na commence avant chimiste na sala ba recherche. On a découvert maternité Nzambe à sala Keto. Après na découvrir un secret exceptionnel. Je viens dire un secret exceptionnel. Keto et Bibiche Mandala. Nida Madaka Claudicia. Nataba Bandeli, Mokili 10 000 fois. Préférence Péchoua Nanga Johnson Keto, ya amour. Johnson Keto, Otilo Mapouya. Johnson Keto, chérie, baloba baloba na kipate. Johnson Keto, bébé, Kobo Sanavera.
Mata ukumi wewe, vraiment tokoko ma bien. Félicité Nyongoni. Mata babandeli, mokili 10 000 fois. Préférence péchoa nanga. Joe, Johnson Keto, Yamu. Johnson Keto, Mireille Kaseka. Café Etienne Chimanga. de mon vivant, j'emmène Nazanga Ketoe. Nalinga, nalinga, nalingi, nalova, 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 ye. Nakraka, nakraka, ye. Bato tout, basi ba comprendre nga. Bato tout, basi ba yebinga bien. Soki chéri na noyette, na belaka. Soki Johnson Keto à quotité, ba égal malade. Jean-Paul Kalema. Micheline Dioka. C'est vrai chéri à kotanga na motema fond. Surtout ta mamemanga na couloir ya bagu. Na mela milk check, na menia lelo. Kobosa na société ya samouraï. Nanda mwa mayonnaise. Nalinga, nalinga, nalingi ye. Nalova, nalova, nalova ye. Nakraka ye. Bato tout, basi ba comprendre nga. Bato tout, basi ba yebinga bien. Soki chéri na noyette, na belaka. Soki chéri na noisongite, ba égal malade. Mikolo pena comprendre les sous-soutés. Osengi moninga ami na Facebook andimi yo. Okomo sola ka boye. Okomo confondre faiblesse na gentillesse. Mingi sa makota bana mibali. Okomo luko devire maloba matoi bani mal ba bloquer yo tac. Oraté amitié. Raymond Ikoza Bio. J'adore l'opéra. Cyprien Bongulumata Z comme 0. Simon Binano Belda Bolambi Beribea. Maître Franck Pindakai Platini Banzusi Lekiamoto Martin Kambin